pembeni vraiment donc na ebité ba vivre ndeni ba ozo pe pongi en tout cas bon meka un peu kotala kaya koto ba konzi botala vraiment kaya bato koto tala ndako wana vraiment bato nde bazovanda oyo pe kutu déjà bande kotonga mopanzi mais érosion. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Voilà, merci na bien sur fidèle internet partout dans le monde. Mbote na bien sur partout besoin partout dans le monde na kolandaze na tout le sénateur à vie de la presse awana tolo de la vie. Voilà. Les loto ça qui descend na cadre ka ya parcours ya éco du parcours tout l'axe bino secteur oyo uta ndenge zaleli érosion oyo en tout cas to éviter salama ndenge nini to ezanzela nde bozomona zele mata wana donc bavandaka oza ndako bato bavandaka pembeni ya libulu donc nase bomona bino moko ndenge ezaleli donc Congo toujours problème quoi. Problème c'est un problème. Au moins on a maman na la place. Le bon moment na musiko on a donc tout ça na Selembao. Na commune Selembao. Donc au moment où il va érosion niveau sali il est ba parler mais bato ba ovanda kaka. Pourquoi tu éviter pourquoi? Des places au Kenya exactement bandako on vend toujours na état oyo donc na plein bakonzi gouvernement tout ça là pour que gouvernement et le tala la place ya osala ya nguyu la place ya osala ya au fulu donc odeur moins ça ya osala nti le moni na place oyo ndenge zaleli beaucoup boyoka mawa la diaspora tala mona zomata donc mawa plein tout le kapenza qui attention patuna qui tout mona place tout ça na commune ya Selembao tout ça commune ya Selembao donc ce qui vraiment bomoni vidéo oyo boluka un peu beau to kita moke poto la sabine pe na se bakonzi ya mboka boluka bosala parce que bato bako vivre na ba condition oyo te vraiment de bozomona kuna na bangambo kuna pe bato nde bomona na musika kuna j'espère ça ba makala ba kuna ba makala to consort to kita moke to la sabine lisusu mona bino moko place bato bazovanda vraiment déplorable donc to kita male sinon on a c'est na ko l'accepter place na uti voilà uti likolo bon côté na uti na cadre ka ya otambola utabandako ndako on a déjà ekeina et comme na suka me bato bazovanda kaka en tout cas mawa donc mawa plein to kita toujours to kita donc sur le mot ils en a full au maintenant comprendre que tu vas vendre kaka pourquoi c'est-à-dire place au kende esate a au mona misala bazo meka impe ko sala pona ko kanga érosion donc toujours na to lobela vinde bozwa biloko ya boy bo sabona mingi na to lobela vie c'est votre humble serviteur Zoé Matoko, le sénateur à vie de la presse, voilà. Au moins, place de outil. Outil de colorona na okita, donc pour na ko mekepe ko l'accès. Nous batu ba vendre place ya boule, vraiment ba l'érosion mais ba vendre ka c'est-à-dire place ya kokende ezate. Et ba mvula ndenge ezobeta ya makasi mikolo yo to yaka boto sutuka batu ba kufi ba kei. Donc en tout cas peuple ya ndenge nini mboka ya ndenge nini ezondima ko ki peuple nango ba souffrir boy nyonso ezali to ganga ka cuivre coltan diamant nyonso ezali na mboka oyo mais zwa sikoyo o nzela
oyo nzela place oyo nzela mwa nzela oyo donc nzela mosusu ekiti na se wana mais tokita na biso te toyebi te tokebima place ni tomekaka kokita moke mpona cadre kaka ya kolakisa tomekaka kokita te okoya pamba oyo mpe nza nzela bato baleka sikoyo imaginez-vous kote oyo bato bavandaka mpona kozanga baplace ya kovanda c'est ça tosenga kaka na bakonzi vraiment ya Congo botala population ya kote oyo eza na selembao donc selembao ya kote ne bakota ipene selembao bakota ipene wana soki oza na re ya ipene so oza na ipene précisément bakote ya veni Yumbu bakote wana donc toza bakote wana kote tozali milieu oyo kote donc selembao toza na commune ya selembao non loin na ipene quoi so oza vraiment na veni Yumbu bakote toza yango donc sima nango quoi sima ya supermarché SK voilà toza na sima supermarché SK ou ipene donc so oza na sima supermarché SK ya ipene otuni avenue Matundu na basima nango donc toza bakoto mais eza commune ya Selembao nomo bota ndako wana ndenge eza pembeni vraiment ya kokweya alors bato baovanda kaka bakonzi ya Congo Fachi Beton, président Nabiso, président de la République Fachi Beton, notre gouverneur Jantini Ngobila, gouverneur de la ville, Jantini Ngobila, papa Nabiso, bota la peuple ya koto, bota vraiment, bato ya koto onde bazo vivre donc, on va plein, comme on a kuna na musika, bato pe bazala na bon, donc. Eloko intéressé biso beaucoup plus makasi ezali ndako wana bozomona yanga niveau ezali leli donc pembeni vraiment dona ebité bao vivre nini baozwa pe pongi en tout cas bomeka mpe kotala ka ya koto bakonzi botala vraiment ka ya bato ya koto tala ndako wana vraiment bato nde bazovanda oyo pe kutu déjà bande kotonga mopanzi mais érosion ekolia yango donc nyonso oyo bato baovanda boye mpona nini kozanga place ya kokende kozanga misala po moto so aza mosala kondima te ovanda baplace ya boye donc nde bozomona kaka kini toza na kini toza na province moko boye te ya mosika te na intérieur te mais toza na kini na capitale donc yango tosala video oyo vraiment eleka na tolobela vie parce que na tolobela vie toyebi ke bakonzi botalaka nde botala boye bomona vraiment ka ya milieu oyo donc na wa plein donc kuna na se vraiment tokita te po na yebi te soki tokiti tomata ndenge tozonga koma yango na suki awa wa place oyo ngo nazolakisa bino commune ya Selembao Selembao oyo ekangami nango kaka place oyo toza ekangami nango na ipene donc soko bimi omati okei ti likolo ono bimi makadam ale opusani obimi na ipene mais tala sikoyo bato baovivre koto oyo imagine otaka bino mo bandako oyo eza nango pembeni mpenza ya érosion bana mike mpe baza wana donc mawa plein en tout cas bakonzi ya mboka bosala quelque chose mpona bamilie ya boye richesse oyo tozalaka nango makambo oyo tozalaka nango na mboka na biso toki kozala boye te mboka ekozala boye te toyokaka toza na barichesse ya makasi mais pourquoi sikoyo bato bavivaka na milie ya boye pourquoi misala eza te na mboka oyo eza na barichesse ebele pourquoi chômage eza makasi abomona ema ya kalamu ebandi nde place oyo ma ya kalamu boyo kaka ebandi nde source nango yango wana na se wana obomona eza musika mwa tokita kuna eza te mpo nayebi te nazonga ndenge toyebi nzela yango vraiment nini nde bomona wana tokoprofite tozwa vraiment baimage vraiment botala place oyo nayebi te soki année oyo esilaka ekozala nango kaka bien donc vraiment déplorable mawa trop bakonzi
bakonzi gouverneur de la ville tala vraiment place yo na batu balalaka wana bomona eza bandako batu balalaka en pleine capitale donc c'est ça ata bana mona boye place outi on sait jamais mais azo matakaka donc na plein bana classe bazo kende classe donc Nasa bonjour. Ovanda na se. Ok. C'est ça. Il y a besoin de kaka bo mekepe ko kozwa solution vraiment ya mwa bien pour na secteur oyo. Mbota la mona classe au kende classe. Ya mbote. Ovandi koto. Uchi wapi? Na uchi ko. Oh, école za na sebwe. École ni? Mama Soy. Ah, donc nzela wekenda ti école. Kombo no nani? Kombo na Machuda. Oh, kombo na ba benga una nda kunani? Naona? Machuda. Ibona class ba benga una. Kunga utafiri. Kunga? Ah, uvandi wapi? Juste tuvandi pole na quartier qui on a venu bato. Ah, puna likolo. Ah, OK, c'est bon. Merci hein. OK. Donc moi na outil classe no mo botala vraiment mwana nchiki botali na mwana bino ye outil classe botala kaka donc botala kaka mawa plein donc bakonza en tout cas botala vraiment kaya peuple bino mo botambulaka na ba jeep te bovandaka na ba place ya ba bien te mais peuple oyo ba votara bino ba o souffrir kito te peuple ba votara bino ba souffrir ta milier ba ovanda mais bino bozo le kara nyos na ba jeep boza wana boza ko vimba donc ba garde sécurité tout consort mais peuple oyo votara bino azo souffrir en tout cas kito côté boni oza na mbongo mais peuple no azo souffrir okoka ko sela peuple nzela te ozokoka ko bongisa ba place ba boete donc en biso na tout le de la vie toujours mekete ko laksa que tant bomona to mekete ko lakisa donc mawa plein to ki o laksa bino awawa to ko laksa awa ba konzi bo mekete moke ko tala kaya kotoyo et ko sala bien alors fulu pe yango eza pembeni awa donc fulu yango yo batu baovanda na fulu baovanda na érosion donc Sodome vraiment Sodome en tout cas restez toujours connectés sur tout le de la vie toza wana pona ba réalité ya kin o toza na kin toza na biso na bandundu te na ba Congo te na ba province ya libanda te donc toza vraiment na capitale Kinshasa République démocratique du Congo. Ezaki bongo zoe matoko sénateur à vie de la presse tango na moni impressionné nga na lakisi biso. Voilà botika malamu ngai na continuer na ngai nzela na nga. Mai. Donc voilà. Na continuer nzela na ngai. Bandeka kuleka yango toyaki to mona ki to lakisa moke na bandeko nyonso ba otala banyo botala ra fulu na ndako wana en tout cas vraiment mawaple botika malamu rester toujours connecté sur tout le de la vie botika malamu mon place na zalaki ya bomo bino mo pema donc pema na kitebo na c'est pour que na zo quelques images alors botika la malamu en tout cas, restez toujours connectés sur tout le de la vie. Donc, Soui Matoko, le sénateur à vie de la presse. Bye. Ciao. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu!